Ndeko mwasi oyoyo na saleli émission na Masola Jonas na soi-disant la bouche autorisée oya tika biso o na lobi aza soi-disant yeyo nazo tiela bino na ba video peto solola histoire na ye ndenge akufela. Et je m'en vais déjà lui saluer pour votre plaisir, pour le plaisir de Bana Djobour, Bana Paris. Bonsoir, Tata Mobich. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Déjà. Merci beaucoup. Bana Paris, Canada, Bruxelles, c'est Tata Mobich. Chouchou de tout le monde. Ma forme ici de Tata. Est-ce que mon Tata Mamboma? On ne sait pas pourquoi dit Mamboma. Ce soir avec Tata Mobich, chouchou de tout le monde. Elle a goût. Hein? Quoi. Mais pourquoi démontrer Tata Mbongo? Comme il est belé ton nez? Tolobaki motambo batala ngena montre mais eza mbongo comme belé te. Toujours vérifier usine obimisa CD. Ça, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup avec plein de sagesse Tata Mobich. On peut se mettre Tata Mobich. Tous autres la chop chop. Si tu me comme dit bamboma, pourquoi dit bamboma? Non parce que moi na chop chop to gina nzembo ndi baboma ona yembi wenge mobimba ba ko esthétique pour kaliza ba ko esthétique. Tika batu na biso boye ba fa na biso to chemo eloko ko ça bandeko ba sepela na en tout cas batu bazola nanga na pesi ba mbote. Dans un mirail ya dautara mirail ya damu. Donc la fille là qui mérite quoi. Donc vraiment, il y a un autre qui toujours chamo eloko moko kalate esthétique mais nze mwana comme on dit baboma za baraba na biso siège na biso et pas il ba fondé ba uta ba aimé boanga ba uta ba masa tu ba uta ba wera son ba jibe ba blaze biso to uta kuna yango lelo ye na batu nyoso zoyo ka wala ba uti lelo musicien kuma mutu munene pona wenge to yana BCBG bo fo ba ifo bon chic bon ja esthétique to yana ngona wenge on a le bit tokotika wenge yango boite ya African jazz to na génération ya OK jazz to na génération ya Bibala musica zaiko ce que to na génération ya wenge ba petit ozo mona wana ba osa succès pour ba uta na génération ya wenge yango to lobaki ke biso to za grand kakol ba ange adorable semeno ka semeno to zaka ko ba ozwango ba osomo na ligne yango eteka mateo na magasin te na ligne parce que vous remarquez que ligne peso sama mnango piratage za trop faut mettre tout na ligne pour publicité on les canons là écran et les partout là ba discothèque nyoso. Le grand formateur Tata Mobich, pourquoi pas tu dis que format peut battre belé au coin bon car yo moroté parce que vous aimez beli wenge au format peut belé le tout le monde a chez l'amputu ba la coste tout le monde a lelo ba ferré ba te belé les grands formateurs pour le roi mana bangote. Attends tes attes. On va penser pour son wenge musique après s'il y a banda après s'il y a outa c'est une bonne idée toyo quand tout ça lango semaine to banda ata semaine koya to zelango tortier la binongo borota lango et je signale à tous les fans de Tata Mobich de wenge Tonia chaque dimanche chez Kali Bonduka où il est sur l'avenue Croix-Rouge abiazo chauffé mbabolezo pela moto makasi place wana alors Tata Mobich chouchou de tout le monde bolela qui est mingi na zo ya Kindu. Okimate kuna. Non non okimate na ozonga tata. Oyo komi kolonga na kana mtoto manyema unabakia pale. Komi oh mira ya dama mo sana Chine mko na Kindu. Donc ndenge za wana donc vraiment les tout ça la bien na ba parler. Ba mère bazo sidika oh non comment tanga mbele na biso do ça venir te. La grand prix tout boye toujours kuta na Shekali. Na wulenge na ko. Tata miko azo balisa. Te ngaza na kolobaka ke esa ko ibate ba misi ya Congo bazaka bongo lelo aza awa lobi aza me biso nyoso ko tali biso nyoso liaka loso na pondu soso iliaka pa ya ba grand prêtre pondu c'est bazo emba bien mais projet orchestre zanine tata bazala tranquille bazo zo single moko d'ici avant de ba faire bonne année en soukabité petit nanga petit vraiment petit fils Adolphe Dominguez le chouchou de tout le monde. Nini o Tata Mobich a remarqué que na remercier tout bazo soutenir biso bazo yawana ça me fait énormément plaisir parce que quand on fait la musique c'est pas pour donner au diable c'est pour donner
aux gens qui aiment Dieu quoi. Donc bazo ya mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nakanisa ndeko mwasi oyo tango akufaki, toyokaki oyo ndeko na biso mosusu ya mwasi Evelyne Kamo po bazalaki ba camarade na Mireille Adamo. Toyokaki tango akufaki, adeklaraki, asilikaki na musicien na biso Mokwa Bongo Félix Wazekwa ndenge Mireille Adamo ebakundi ye lokola ndenge ye moko alobaki. Alors pourquoi alobaki bongo? Alors ndenge toyokaka na ndenge asala na bemission mosusu Mireille Adamo azalaki mutu moko akomaki mutu moko proche na groupe musical ya Félix Wazekwa. Azalaki mutu ya Félix Wazekwa ou bien attaché de presse eloko moko ya ndengwana. Alors lokola azalaki camarade ya Evelyne Kamo à partir ya liwa na ye to à partir avant kufa. Po toyokaka avant akufa 2 semaines avant ou bien 3 semaines babetaki ye na bagarde de corps ya Félix Wazekwa wana modèle toyokaka. Sikoyo bamisusu balobaka bagarde de corps babeta ye penza te soki basimbaki ye ube baningisaki ye me bato mosusu bazalaka na bamaladi na bango soko osimbi ye kaka moke boye osali boye okomona mbala moko akwei akufi omemi ngambu wana ezali makambo oyo toyokaka. Mais oyo yebani, oui, après avoir likambo oyo elekaki na bagarde de corps ya Wazekwa, soki babetaki ye to babetaki ye te, soki babangisaki ye to babangisaki ye te, akomaki mbala moko na maladi 2 semaines na ndambu ou bien 3 semaines aye kokufa. Likambo mosusu toyebi oyo toyoka na munoko ya ye moko Evelyne Kamo, il fallait Wazekwa lokola azalaki attaché na ye, lokola azalaki pe na Félix Wazekwa, ti mokolo oyo akufaki, ti mokolo oyo basimbaki ye na bagarde de corps, na 2 semaines, 3 semaines akufi, il fallait enterrement na ye, makambo na ye ezala na lokumu ndenge banterema mingi ezalaka na Congo to ndenge bakongole balingaka kokunda batu na bango na lokumu. Siko lokola eleka bongo te ndeko na biso Evelyne Kamo yango wana boyokaka alobaki makambo oyo esengelaki pe nakanisa bakendaki na justice na Félix Wazekwa sima nango abimaki mokolango kaka makambu esilaki makontinuaki koloba. Alors bandeko ngai soki na tie video ya ndeko na biso ya mwasi Mireille Adamo ezali par rapport ya masolo oyo nalobi sikoyo, surtout ya masolo oyo nalobi na video oyo na tie na masolo ya Jonas oyo nalobi soi-disant oyo akokaki kozala to oyo azalaki po sikoyo nakoki kokonfirme te po akufa po ye akokodefendre te azalaka na mokili oyo te. Soki azalaki na mokili oyo nalingaki na confirme ye nde azala véritable la bouche autorisée batravailla en collaboration
na masolo ya Jonas. Mais pona koyoka les solo ya la bouche autorisée na la mama na saliango na video oyoyo ezali awana se bozomona elongi ya masolo ya Jonas na ndeko na biso Mireille Adamo na foto na mopanjoyo na foto pe na mopanjoyo. Na kanisa bandeko émission o na sali yango po kaka batu bayoka makambo toyoka soki likambo mosusu ezali to makambo na lobi eza bongo te. En tout cas ndeko nyonso ozali pona koluka kobenga oloba ndenge ezali pote barchive ya histoire ya bandeko na biso ya basi oyo histoire na bango biographie na bango etikala en ordre pezala propre parce que Mireille Adamo azala journaliste ayebani pe ayebaki makambo ebele penza na ndenga kosakana te. Ata na kati ya net internet toyebi ete to tobanda koyoka ete me kote makambo ndenge na yokaka ayebaki makambo ebele penza. Alors Mireille ndeko na ye camarade na ye Evelyne Kamo na kanisa ti lelo tozoka makambo na ye pe toyebaki ata mingi te me toyebaki na makambo oyo tozoyoka. Yango wana bandeko oyo batika biso ezali nécessaire ezali pe devoir biographie na bango histoire na bango passé na bango avant la mort faut ezalaka propre ezala propre te na ndenge makambo bien propre biographie na bango ekomama ndenge penza bavivraki ezala na makambo lokuta te ezala na makambo kobakisa te. Yango ngai Papa Robo na émission o na sali na oyo nazobenga Mireille Adamo soi-disant la bouche. Mais Masola Jonas le col azali vivant ye na confirmé bino azala collaborateur ya la bouche première page o efungama na kati ya internet ya polémique. Pona koyeba histoire ya Masola Jonas na la bouche na la mama bolanda video o ezali kakawa kuna nyonso ezali. Na kanisa bandeko nazalaki na mingi ya koloba mena bombi. Et je m'en vais déjà lui saluer pour votre plaisir, pour le plaisir de Bana Djobour, Bana Paris. Bonsoir, Tata Mobich. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Déjà. Merci beaucoup. Bana Paris, Canada, Bruxelles, c'est Tata Mobich. Je suis de tout le monde. Ma Bible va forme ici de Tata. Parce que mon Tata Mamboma, on ne sait pas pourquoi dit Mamboma. Ce soir avec Tata Mobich, je suis de tout le monde. Elenginagu, hein, bozo zwango quoi. Mais pourquoi démontrer Tata Mbongo comme il est belé ton dernier? Tolobaki motambo batala ngena montre mais eza mbongo comme belé te. Toujours vérifier R usine obimisa CD. Ça, donc c'est ça quoi. Merci beaucoup avec plein de sagesse Tata Mobich. On peut se mettre Tata Mobich. Tu auras la chop chop. Si tu me comme dit Bamboma, pourquoi dit Bamboma? Non parce que moi na chop chop toki na nzembo ndi Bamboma on a embi wenge mobimba ba kolo esthétique. Pour kaleza ba kolo esthétique. Tika batu na biso boye ba fan na biso to chemo eloko. Comme ça bande ko ba sepela na en tout cas batu azola nanga na pesi ba mbote. Dans Mireille Adamo, Tara Mireille Adamo. Donc la fille là qui mérite quoi. Donc vraiment, il y a un autre qui toujours chamou le romo kalate esthétique mais nous moi là comme on dit baboma ça balaba na biso siège na biso et pas il va fonder ba uta ba aimer boanga ba uta ba masa tu ba uta ba wera son ba jibe ba blaze biso to uta kuna yango lelo ye na batunyo sozo yo kawala ba uti lelo musicien kuma moto munene pona wenge to yana BCBG bo fo ba ifo bon chic bon ja esthétique to yana ngona wenge yona lobi tokotika wenge yango boite ya African jazz, donc une génération ya OK jazz, donc une génération ya Bibala Musica, Zaiko, ce que tu as la génération wenge. Ba petit ozo mona wana ba osa succès pour ba uta ki na génération wenge. Ya on to lo bagi ke biso to za grand kakol, ba ange adorable, semeno. Ka semeno to zaka ko ba ozwango. Ba oso mo na ligne. Ya on était kamate o na magasin te na ligne.
Parce que vous remarquez que ligne peut se nango. Piratage est trop, faut mettre tout en ligne. Pour publicité, on les a écran, il y a partout, là bas discothèque, nyoso. Les grands formateurs, Tata Mobitch, pourquoi pas tu as dit qu'au format peut battre belé, au coin de parce que vous avez wenge. Au format peut belé, le tout le monde a rabaché l'amputu, la coste, tout le monde a lelo, ferré, battre belé. Les grands formateurs, pour le roi Mana Bangote. Attendez ça, on va penser pour son wenge musique, après s'il y a banda, après s'il y a outa, c'est une bonne idée. Toyo quand on se lango semaine au banda, ata semaine koya, to zelango tortilla la binongo borota lango. Et je signale à tous les fans de Tata Mobitch de wenge Tonia chaque dimanche chez Kali Bonduka à Willery sur l'avenue Croix-Rouge. Abiazo chauffé, mbabolezo pela moto makasi place wana. Alors Tata Mobitch chouchou de tout le monde bolela qui est mingi. Dama zo ya Kindu. Okimate kuna. Non, Kimate na ozonga tata. Oyo komi kuna ngana mtoto manyema. Unabakia pale. Komi mira ya dama mo sa la Chine mko na Kindu. Donc ndenge za wana donc vraiment les tout ça la beauté na ba parler. Ba mère bazo sidika oh non, comment otanga mbela biso do ça venir te. Ba grand prix tout boye, tout kuta na Shekali. Na Willery na ko. Tata miko zo balisa. Te ngaza na kolobaka ke esa ko ibate ba misi ya Congo bazaka bongo lelo aza awa lobi aza me biso nyonso tali biso nyonso liaka loso na pondu soso iliaka pa ya ba grand prêtre pondu c'est bazo emba bien mais projet orchestre za nini tata bazala tranquille bazo zo single moko d'ici avant bonne année en souka bité petit nanga petit vraiment petit fils Adolphe Dominguez le chouchou de tout le monde. Nini o Tata Mobitch a remarqué que na remercier tout bazo soutenir biso bazo yawana. Ça me fait énormément plaisir parce que quand on fait la musique, c'est pas pour donner au diable, c'est pour donner aux gens qui aiment Dieu quoi. Donc bazo ya. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalanga kelenge ya combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.